Kinkewa à son fils cadet, Papa Joseph Diangenda Kuntima, le jeune appelé 75e anniversaire depuis que Papa Simon Kimbangu révéla dans la vallée de Kinkewa à son fils cadet, Papa Joseph Diangenda Kuntima, le jeune appelé à l'accompagner dans sa mission évangélique. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les brèves du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, en activité dédiée à la jeunesse kimbanguiste. Aux alentours s'est ouverte par une audience accordée à la de la jeunesse et de l'éveil patriotique, Madame Grace Emi Coutinho, qui foulait pour la parmi laquelle figuraient les présidents du Conseil national de la jeunesse congolaise, M. Claude Mbouyi, de son cabinet. Pour suivre son agenda, le chef spirituel et représentant légal gouverneur de la province d'Imaïndombe, M. Trésor Roquet. Présente à cette célébration, la colonelle Nénette Moukembe a elle aussi échangé. Le chef spirituel s'est entretenu avec le directeur général de la direction de Kinshasa, DGRK en sigle, avant de recevoir la délégation de l'ONG Amis du Congo. Particulièrement riche en activités du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste et sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani dans sa résidence officielle. C'était l'épreuve du chef spirituel. Messieurs, dames, merci de votre fidélité. Bonne fête à toute la jeunesse kimbanguiste à travers les mondes. Le 75e anniversaire depuis que Papa Simon Kimbangu révéla dans la vallée de Kinkewa à son fils cadet Papa Joseph Diangenda Kuntima, le jeune appelé à l'accompagner dans sa mission évangélique. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les brèves du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, en marge des festivités dédiées à l'église kimbanguiste. Aux alentours de 11h, la série d'activités de sa divinité Papa audience accordée à la ministre nationale de la jeunesse et de l'éveil patriotique, Madame Grace Emi Coutinho, était accompagnée d'une importante délégation de la jeunesse congolaise, parmi laquelle figuraient les présidents du Conseil national de la jeunesse congolaise, M. Claude Mbouyi, ainsi que plusieurs personnalités de son cabinet. Pour suivre son agenda, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste a également reçu le vice-gouverneur de la Indombe, M. Trésor Roquet, avec la plus haute autorité religieuse. Toujours dans le cadre de ses activités, le chef spirituel s'est entretenu du Congo. Il convient de noter que cette journée internationale de la du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste et sa divinité Papa Simon Kim à travers les mondes. Le 75e anniversaire depuis que Papa Simon Kimbangu révéla la vallée de Kinkewa à son fils cadet Papa Joseph Diangenda Kuntima, le jeune appelé à l'accompagner dans sa mission évangélique. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Simon Kimbangu Kiangani, en marge des festivités dédiées. 11h, la série d'activités de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani s'est ouverte nationale de la jeunesse et de l'éveil patriotique, Madame Grace Emi Coutinho, qui foulait pour la première fois la ville sainte d'Inkamba. La ministre était accompagnée d'une importante délégation de la jeunesse congolaise, les présidents du Conseil national de la jeunesse congolaise, M. Claude Mbouyi, ainsi que plusieurs personnalités de son cabinet. Pour suivre son agenda, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste a également reçu le vice-gouverneur de la province d'Imaïndombe, M. Trésor Roquet. Présente à cette célébration, la colonelle Nénette Moukembe a elle aussi échangé avec la plus haute autorité religieuse de l'église kimbanguiste. Toujours dans le cadre de ses activités, le chef spirituel s'est entretenu avec le directeur général de la direction en sigle avant de recevoir la délégation de l'ONG Amis du Congo. Il convient de noter que cette journée internationale de la jeunesse kimbanguiste a été particulièrement riche en activités du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste et sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani dans sa résidence officielle. C'était l'épreuve du chef spirituel. Messieurs, dames, merci de votre fidélité. Bonne fête à toute la jeunesse kimbanguiste.
75e anniversaire depuis que Papa Simon Kimbangu révéla dans la vallée des Kinkewa à son fils cadet Papa Joseph venu dans les brèves du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani s'est ouverte pour la première fois les sols sacrés de la ville sainte d'Inkamba. Le ministre était accompagné d'une importante délégation de la jeunesse congolaise, parmi laquelle figuraient les présidents du Conseil national de la jeunesse congolaise, M. Claude Mbouyi, ainsi que plusieurs personnalités de son spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, a également reçu le à cette célébration. La colonelle Nénette Mukembe a aussi échangé avec la plus haute autorité religieuse de l'église kimbangiste. Toujours dans les s'est entretenu avec le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa. J'ai noté que cette journée internationale de la jeunesse kimbangiste a été partie de l'activité du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste et sa résidence officielle. C'était l'épreuve du chef spirituel. Messieurs, dames, merci des kimbangiste à travers les mondes. 75e anniversaire là dans la vallée des Kinkewa à son fils cadet Papa Joseph Diangenda Kuntima, le jeune rituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Sa divinité Papa dédiée à la jeunesse kimbangiste. Aux alentours de 11h, la série d'activités de sa divinité Papa sacrée de la ville sainte d'Inkamba. La ministre était accompagnée figurer les présidents du Conseil national de la jeunesse congolaise, M. Claude Mbouyi de l'église kimbangiste, a également reçu le vice-gouverneur de la province Trésor Fouro Koké. Présente à cette célébration, la colonelle Nénette Mukembe a elle aussi échangé directeur général de la Direction générale des GRK en sigle avant de recevoir la délégation NG Ami du Congo. Il convient de noter que cette journée internationale de la jeunesse qui Papa Simon Kimbangu Kiangani dans sa résidence officielle. C'était l'épreuve du chef spirituel. Bonne fête à toute la jeunesse kimbangiste à travers les mondes. 75e anniversaire depuis que Papa Simon Kimbangu révéla dans la vallée et bienvenue dans les brèves du chef spirituel et représentant les Papa Simon Kimbangu Kiangani s'est ouverte par une audience jeunesse et de l'éveil patriotique, Madame Grace Emi Coutinho, qui foulait. La ministre était accompagnée d'une importante délégation de la jeunesse congolaise, parmi laquelle figuraient les présidents du Conseil national de la jeunesse congolaise, M. Claude Mbouyi, ainsi que plusieurs personnalités de son cabinet, M. Trésor Fouro Koké. Présente à cette célébration, la colonelle de l'église kimbangiste. Toujours dans le cadre de ses activités, le chef spirituel s'est entretenu avec les directeurs a été particulièrement riche en actes dans sa résidence officielle. C'était l'épreuve du chef spirituel. Messieurs, dames, merci de votre fidélité. Jeunesse kimbangiste à travers les mondes. Anniversaire depuis que Papa Simon Kimbangu révéla dans la vallée des Kinkewa à son fils Papa Simon Kimbangu révéla dans la vallée des Kinkewa à son fils
Mbote bandeko balandi ya Presqu'île Nkamba officiel. Tozwa Mibongo mercredi 5 août 2026 Wuta Nkamba Yeluselemi Yasika. Tozali kokundola bongo 75e anniversaire Wuta Tata Simo Kimbangu alakisaki papa de ngenda ba jeune na vallée ya Kinkewa. Na ba jeune okosala na bango. Meli bongo na bilenge jeune Kimbangise Oto Bengi bongo Ijiki Union de la jeunesse Kimbangise. Tozwami bongo liboso ya résidence ya Tata Mukonzi wa Bule pona pomesano ya lingomba na biso na deuxième journée ya festivité tokozalaka bongo na marche joyeuse koyoka maloba ya Tata Mukonzi wa Bule pe koyoka kokundola bongo basekele ya makasi na tina ya molulu mwa 4 août. Bandeko ya presse pe information Kimbangise bamilengeli bongo makasi pona kolakisa bino lolenge kani maye makoleka na esika oyo tozali nde totombeli bino bolandi malamu. Papa Simo Kimbangu kuna na loa toyebike ye asepaki apandaki na bakole pendant 8 jours kasi na journée ya lelo so date ya lelo le 5 août azwaki bilenge 12 atindaki bango kuna na mboka Ongoka na Loa eza bongo distance ya 35 km. Atindaki tout jane na kati ya mboka Ongoka pointe bakoka bongo kokende kozwa livre oyo bamindele babombaka ngo na se ya fleuve de Congo nde bajene wana bakendaka kozwa ngo bakendaka le même jour nde bakendaka le même jour ya le 5 août. Le même le 5 août na ngonga ya 01 Papa Simo Kimbangu amataki likolo bafami nyonso ya mboka Loa mpe Papa Simo Kimbangu azomata likolo alati balo na nzoto na ye soka nde mpe aya kozonga lisusu na mboka Loa wapi bakole bazalaki bana nga na yo jean toyebake toza na mission na biso pamba te moko malamu ndani tozalakisa bango bonzambe ya tata molimo chance kolakisa bango ete biso nde tofonde elongo moko na nzambe esengeli na biso tokangama makasi
Asante sana wandugu wapenzi, leo ni siku ya 3, lakini ni siku ya 2 tangio tulianza maandamano yetu ya kukumbuka miaka 75 tangio baba Jangenda Kutima aliona vision jinsi baba Simon Kimbangu alimuonyesha vijana wenye atatumika nabo, lakini wale vijana walikuwa wacharu kabisa mbele ya macho ya baba Jangenda na kasituka, lakini baba Simon Kimbangu akamuonyesha ya kama ndio mimi nakuletea nabo, utatumika nabo, lakini utabashauria bageuke waache mwendendo mbaya. Ndio kwa hiyo inaleta basi ile yenye tunasema union de la jeunesse kimbangiste. Hili ni juu ya kushauria au kuonesha maonyo mzuri kati ya vijana. Ndio kwa hiyo baba Jangenda alikuwa saa yote kunatushauria, wanatuletea siku ya 2 nyuma ya jioni, saa yote tuko tunakusanya juu ya kupata maonyo ya Mungu hapa mji kamba Yerusalemu, wenye kupata neema magharibi yote ya siku ya 2. Sisi zote tumekusanya basi pembeni ya baba Roho Mtakatifu pamoja na baba mshauri wake baba Kosilio to baba Angomenza Kiangani. Ndio leo tumeonyesha basi miaka 75 tangu ile kikundi ya vijana ilifanywa katika kanisa ya baba Roho Mtakatifu. Jizi tunaiwa kama vijana waone tumaini ya nchi au tumaini ya kanisa. Ndio kwa sababu wako saa yote na tushauria tuache mwenendo mbaya. Tafadhali wa ndugu wapenzi, vijana wanawake pamoja na vijana wanaume, tujue ya kwamba dhambi ni ugonjwa. Ile ugonjwa inatukabura na baba Roho Mtakatifu. Yeye ni mfalme, anapenda sisi pia tukue watakatifu sawa na yeye. Tumepata neema ya kukanyaga mulima takatifu kwa siku ya leo, lakini yafaa tujue basi kujikinga, kwani tupate ile mabaraka. Ndio inatuomba tuye kushika amri na kutembelea ndani ya amri, kuheshimu yoyote yenye wao wanatuelezea au wao wanatushauria kutokea kwa baba Roho Mtakatifu pamoja na baba mshauri wake pamoja na waongozi wa kanisa, iwe waongozi wa kikundi, wao pia wako wanatushauria sayoti. Ndio ile inatuomba tukue watoto ya heshima. Heshima ile ndio ya muhimu, ili bila heshima hatutapata uponaji. Kumpenda Mungu ni kuheshimia maonyo yake, kuitumikia gizi yeye anapenda. Leo tunaona ya kama dunia inakuwa ya kutingizika, lakini gizi dunia imetingizika, mwenye kuleta amani ni baba Roho Mtakatifu, mwenye sisi tumepata neema ya kukia kwa kizazi ya 4. Ndio ile yafaa tuye kutumikia basi ile neema. Kweli kati ya kanisa wa baba Roho Mtakatifu tuko tunaona macheo cha kanisa inaletewa kwa vijana wanawake pamoja na vijana wanaume, hakuna ubaguzi. Modeli moja elimu
ya mwanadamu wote mbele ya Mungu ni modele moja. Uwe mwanamke, uwe mwanaume, wote ni Mungu ndio alituomba sisi zote. Ndio ile yafatu yeye basi kutembelea kati ya mwenendo yenye Mungu iko anatuonesha. Ndio maonyo yote imerudisha kwa maonyo tatu: upendo, kazi, tuye kutumika kazi na kushika amri. Wanatuletea amri 10 yenye Mungu alimuletea Musa na amri 12 ya kanisa. Ndio ile yafaa tuye kutembelea ndani yao. Tulifuata gizi maonyo yote ilipitikana jana. Kweli tulishauriwa. Sasa inabaki nasi tuye kutimizia yote. Wale ni waongozi wenye kututembeza kati ya kipindi ya vijana. Ndio ile tuko tunaimba, tuko tuna furaha sana kwa siku ya leo yenye Mungu mkombozi wetu ametufikisha. Ndio ile tulisema ya kama siku ya leo ni siku yenye Baba Simon Kimbangu alimuonesha baba jangenda vijana, na tena ni siku yenye mama bibi alimuzala mama Christina na mama akakufa, lakini baba jangenda akafika hospitali, akaingia ndani ya morgue na yeye akamfufula mama bibi. Wanganga wote tena na wote wakakuja nyumbani kuji lowa fufuko ya baba Simon Kimbangu. Kia kuona wenye kumuletea mikono kusema wakole, alikala nabo masiku 8 na akachagua vijana 12 akawatuma kule Ongoka na Lowa ni kilomita 35 kwenda kukamata Biblia yenye wazungu walitia chini ya maji ya Fleuve Congo, na walienda ile siku na wakarudi. Lakini ile masiku 5 ya mwezi ya 8 Musa ya Zorea, baba Simon Kimbangu na yeye akapanda mbinguni. Mwili mzima ikakuwa mioto na mioto. Kweli watu waliona gizi babi kunapanda mbinguni. Ndio ile inaonyesha kama kanisa hii ni kanisa ya na yote yenye sisi tukutunzu oba Mungu atatuletea na tutapata uponaji. Asante sana. Sisi tunaovisha basi mikrofoni kwa haiste tusikie gizi wako wanaimba kwa kuonesha furaha kwa siku ya leo. Tutanikumbusha tena kama mko mnatufuata kutokea mbele ya nyumba kuu ya Baba Roho Mtakatifu. Tufuate basi waimbaji.
Tozongeli lisusu communiqué pour une meilleure audition. Baebaso bazali bongo filmer na ba téléphone to kitisa ba téléphone na biso. Service ya sécurité soki baboto le téléphone na yo ekozonga lisusu te. Tozala bata limemia. Biso toza bana ya botosi. Soki bayebisi biso likambo, il faut toyeba kotosa yango. Tokitisa ba téléphone na biso totika kofilme. Soki ozwami téléphone na yo ekokende. Na libaya entrée ya kamba. Biso nyonso totonda bongo na kati ya esengo. Amiete solo torope pala maboko kasi toyeba kotosa mibeko na biso. Ata esi kasi Yowana katemaka moto likole ya kobioti to tika ko imite o bisonde tokotalisa mokili lolenge nini ya kotamba mbele ya nyumba kuu ya Baba Roho Mtakatifu kapia sauti yake na yeye pia iko napitikana hapa leo mbele ya nyumba kuu ya Baba Roho Mtakatifu. C'est depuis 1951 le 4 août que Papa Simon Kimbangu avait, n'est-ce pas, présenté à son fils cadet, qui est Papa Diangenda Kuntima Joseph, les jeunes qui vont l'accompagner sur cette œuvre spirituelle, sur l'évangélisation, sur le grand travail. Et voilà, cette jeunesse, c'est nous, bien évidemment. Il faut nous poser la question, est-ce que nous sommes la jeunesse dont Papa a besoin? Est-ce que nous sommes cette jeunesse méritée dans la vallée de Kinkewa, auquel le Papa Simon Kimbangu avait montré à Papa Diangenda que voilà ta jeunesse, le jeune avec les jeunes qui te prêteront main forte pour la construction de Jérusalem et avec tant d'autres activités. Voilà, ces jeunes du monde entier sont là, sont montés massivement. Voilà, on va laisser la place à la chorale. Nous continuons en entendant l'arrivée de notre Dieu. Je disais tantôt, ça fait exactement 75 ans que cette journée a été dédiée à la jeunesse Kimbanguiste. 75 ans jour pour jour, 75 ans de réflexion, 75 ans de bilan, 75 ans d'évaluation. Nous, jeunes Kimbanguistes, par rapport à la tâche, à la lourde tâche qui nous a été, n'est-ce pas, donnée, parce que lorsque Papa Kimbangu avait montré, n'est-ce pas, cette jeunesse à Papa Diangenda, et ça a fait d'office une recommandation, un devoir, c'est lui d'être loyal envers notre Dieu, obéissant, très dynamique, déterminé pour l'accompagnement de cette œuvre salvatrice pour le salut, bien sûr, de nos âmes. Le développement de cet héritage qui nous a été légué par notre Dieu, Papa Simon Kimbangu. Voilà. La vallée de Kinkewa aujourd'hui en Kamba, Nouvelle-Jérusalem pour la festivité du 4 août. Une deuxième journée après cette grande marche joyeuse pour annoncer, n'est-ce pas, au environnement de Kamba que la jeunesse Kimbangi est là et que la jeunesse Kimbangi est bien est venue pour, n'est-ce pas, nourrir, assainir Kamba. Et tant d'autres. Fliki, merci beaucoup. Fliki, merci beaucoup. Maton Dongi. Les héritiers du Saint-Esprit, merci beaucoup. Merci Fliki. Awa tozali kokoma na ngonga ya animation et pas wapi ba jeune bako yokisa mongongo et pas tata mokonzi ya bule ko yemba ko lela nzambe pamba tena ba ekota boya ko yoka utanda ko na ya bule ete bilenge na ngai oyo na mona kina kati ya vale ya Kinkewa il y a de cela 75 ans et voilà lelo ba ye liboso na ngai po ete nzambe alesa biso pamba te tozali nzete o ekonomi pele pele na mai nkasa na ngo ko kaukaka te nde biso ba jeune butu moi tokolesa maka na liloba tata molimo santo tozali koyoka liloba tongo pokwa na la source intérissable nzete ya bomoi. Voilà, merci Fliki. Fliki, merci beaucoup.
la même occasion peut tokosenga na ba jeune bazali na nzinga boya liboso rendez-vous ya deuxième journée zali de awa liboso ya tata mokonzi ya boule. Et pour la sécurité na biso tolobi toza na héritage moko ya monene oto kokokanisa yango na eloko te. Papa Kimbangu SKK plafond béton. Alors, diffusion ba image ezali et pesameli na ba service bien déterminé. Yo zali na téléphone na yo, quelle que soit qualité na yango, to batele biso ki mvuama. Mon salaire ba preneur de vie ezali correct kokozwa ba image ko traiter si mako diffuser. Yo zali habilité te okolokota kaka image o traiter te o diffuser. To batela image ya festivité na biso le kana kimia. To lingate bebe na maboko na biso. To lingate to memisa président général Ngambo na utilisation abusive ya ba téléphone na biso. Elingi koloba ete.
le 4 août. Bissonne. Kakala biaka evuvuko kadibuya mwenevo zivala tatu baleswa makwau ya benzengevo mukitana kwa mesi ya kala zingira vavanza kasinga ya wizidi kuvuna kisanga chame Zambia Zambia me Tata kimbango kyangani hikutondele ho Zambia me Sedia me kimbango kyangani kutondele Zambia me Zambia me Sedia me kimbango kyangani hikutondele ho Zambia me Sedia me kimbangu kyangani ikutondele Kavena diaka wankakako Ndiona ukufanana Kadingeye mbangu di Afrika ya sweka ye ya tombe Ngeye isu filamu na kwiza kula kanda ndombe Mpasi walwa kisayo mumbaza ya silulu Zambia Zambia me Sedia me kimbango kyangani ikutondele ho Zambia me Sedia me kimbango kyangani ikutondele Zambia me Zambia me Sedia me kimbango kyangani ikutondele ho Zambia me Sedia me kimbango kyangani ikutondele Kakala diaka evuvuko kadibuya mwenevo zivala tatu baleswa makwau ya benzengevo mukitana kwa mesi akala zingira vavanza kasinga ya wizidi kunguna kisanga chame Zambia me Zambia me Sedia me kimbango kyangani ikutondele ho Zambia me Sedia me kimbango kyangani ikutondele Zambia me Zambia me Sedia me kimbango kyangani Zambia me Sedia me kimba Vajeno yek I am very glad I am very glad I am very happy to have seen my God Kimbangu kyangani Holy Spirit I am very glad I am very glad I am very happy to have seen my God Kimbangu kyangani Holy Spirit I am very glad I am very glad I am very happy to have seen my God Kimbangu kyangani Holy Spirit Natondi nesengo Natondi samina esengo Natondi samina esengo Pwetena moni nzambe nanga Kimbangu kyangani Molimo sa Natondi nesengo Natondi samina esengo
Molimo Santo, Atondina Sango, Atondi Samina Esengo, Atondi Samina Esengo, Kodena Molinza Benanga, Viva Mukangani, Molimo Santo. I am very God, I am very God, I am very happy to have seen my God. I am very God, I am very God, I am very happy to have seen my God. Viva Mukangani, Holy Spirit. Kakala diaka ya vuvuko kadibu ya mwenevo zimvala tatu bele swama kwao ya benzengevo mukitona kwa besi ya kala zingila vavanza kasingeye wizidi kungu na kisanga kyame Zambia Zambia me sedame tata kimbango kyangani ekotondele Tata kimangu kyangani kutondele Zambia Zambia me Sediame kimangu kyangani kutondele Zambia me Sediame kimangu kyangani kutondele Kamera yako wataka Yona ukofanane Ndiye mbanguri Afrika ya Afrika ya Tombe Yesu asina muna kuita kuna kadalole Asiwayo isayo mupanza ya sidudu Kiba mujangani Sekotone moho Aletokana na ye payi na yunda devana na ye na ye payi na yunda devana posa nanga na salela yo awaose na pesi yo libonza ya bomoinanga ya kusunganga ipona longa na pesi yo libonza ya bomoinanga ya kusunganga ipona lo encore 2 3 na ye pai na yonza mperanga posa nanga na salela yo awaose na pesi yo libonza ya bomoiranga ya kusunganga ipona longa na pesi yo libonza ya bomoiranga ya kusunganga ipona longa nini na kosenge pena yo nzambe nanga na sengi bwanya pema yele ya kososola pwete na salela yo na solo pesanga yingu ya na longa mabe ya mokilo yo na jalanda kisa o mokili pesanga yingu ya na longa mabe ya mokilo yo na jalanda kisa o mokili nini na kosenge pena yo zambe nanga na sengi bwanya pema yele ya
sola Poete nasalela yo na solo Pesanga yingu ya na longa mabe ya mokilo yo Na shalanda kisa o mokili Pesanga yingu ya na longa mabe ya mokilo yo Na shalanda kisa o mokili Nini na kosenge pena yo Zambe nanga Na sengi bwanya pema Najala kisa omokili Kolo yaka na bengiyo Kolo yaka bengiyo Kolo Poete na yaka na bengiyo Abiki sama Kolo yaka na bengiyo Poete na biki sama Sanga Salema kolo yaka Merci. Poete na biki sama kolo yaka kolo yaka na bengiyo Kolo yaka na bengiyo Poete na biki sama Kolo ngai na bengiyo Yaka olongi sanga Posana yo esalema Yaka olongi sanga Posana yo esalema Kolo yaka Kolo yaka na bengiyo Kolo yaka na bengiyo Poete na biki sama Kolo yaka Kolo yaka na bengiyo Kolo yaka na bengiyo Poete na biki sama Kino tango nini Ekolo na kozwa kimya na bomo iranga Kino tango nini 2, 3 Kino tango nini Ekolo na kozwa kimya na bomo inanga Nako mitunaka Ekolo soki na jali ekelamu na yo Kino tango nini Ekolo na kozwa kimya na bomo nanga Nako mitunaka Ekolo soki na jali ekelamu na yo Encore Kolo kino tango nini Ekolo na kozwa
kimia na bomoi nanga nakomi tunaka ekolo soki najali ekelamu na yo yawe kolo nanga yawe kolo tango nini nakosepela kolo elinanga ekolo pengolanga iyambo na kufa libonde linanga ekolo pengolanga iyambo na kufa yawe kolo nanga yawe tango nini nakosepela kolo libonde linanga ekolo bambolanga iyambo na kufa libonde linanga ekolo bambolanga iyambo na kufa yawe kolo nanga yawe kolo nanga tango nini nakosepela kolo libonde linanga ekolo pambolanga iyambo na tata kimbangu salisa biso tata kimbangu ta 1 2 3 tata kimbangu salisa biso osepela tata tonyo kwami yonde neneke ya pasi na biso tojahi na biso awa na se encore tata kimbangu salisa biso tosepela tata tonyo kwami yonze neneke ya pasi na biso ovandi na biso awana se yo jali nzambe kati na biso yo jali monsungi oya kirase kata mokano bandimi basepela tata nzambe tamokano bandimi basepela rankembo na yoseko yajali ambe kati na biso yajali kata mokano bandimi basepela
Rankembona yoseko katamokano bandimi basepela Rankembona yoseko tondima kokumisa yo tondima 1, 2, 3 tondima pepa kokumisa yo tondima koyembera ayo tondima kotonga kamba kinokufalise kwejali tondima kokumisa yo tondima koyembera yo tondima kotonga kamba kinokufalise kwejali pasa yako salela yo yakoleka yawe pambola maboko longola boko no pasa yako salela yo yakoleka yawe longola boko no kimbangu biso banana yo kimbangu mfama pambola biso banana yo kimbangu Vama Libota ya levi kosenga na yo yawe Libota ya levi kosenga na yo yawe opambola biso makasi ya kimbangu Vama pambola biso banana yo pambangu Vama pambola solo libota ya levi kosenga na yo yawe libota levi kosenga na yo yawe opambola biso makasi ya kimbangu Vama pambola biso banana yo kimbangu Vama pambo benda biso banana yo pa sayako salera yo yakoleka yawe longola boko no po sayako salela yo yakoleka yawe tala lembo ya bonzambe landa
Kamala komanga pelisa mwi yo mabondeli yango nduki tisa na la komanga pelisa mwinda mwayo panza sango nangai na satana esika do trois esika nyoso na kokende panza sango nangai na loyembo tala tala na yo wete ofongo la bato baoyo bakangama na satana solo ko bikisayo mikitisa okotombwama salamu salaba pesiyo okokende liboso solo kobiki mikitisa okotombwama salamu salaba pesiyo okokende liboso esika yaso okokende panja chef kuna bambuta bwana suka tetala nani wapusana sima pusana taleleta pusana sima bato bazanga sima zonga muke po bato bali boso bazonga sima toyokana bato bazana sima bozonga muke po bandeko bazali boso bazonga sima Bajenoye toyokana ordre tozali liboso ya résidence ya tata mokonzi abule nzamba linga bima tozala na ordre tolobi tozonga malembe topesa na espace kokota te kowelisa te papa bimi kozala pressé te batuni mutuno répondre ozala maloba biloba zala kimia ba responsable bazali ordre yemba te biloba te tozala na ordre tolanda oyo bazali kosala toyokani confirmer na téléphone te soki bazwi yo téléphone ekei tozali liboso ya résidence ya mokonzi abule okofilme na téléphone te ozala besoin ya image kende na presse soki bisika mosusu autre chose bakangi yo na téléphone tozoloba malamu epekisami confirmer to kokanga photo awa liboso ya résidence ya tata mokonzi abule désordre ezala te tolanda dimension ndenge balobi bofongola awa bofongola faki emonaka mpona kolandela ordre tofongola awa tofongola boye totikela ouverture faki emonaka papa mpona makambo tolobi tofongola tozongi na limemia nyonso malembe kotindika moninga te me na malembe nyonso na limemia boye mpe tobanda ozonga boye malembe nyonso tozoloba me apparemment bozo comprendre biso te tobanda kozonga malembe toyokana makambo tozoloba awa toyaki na nkamba papa Fumambanza alobaka soki temple nano etondi te okoki kovanda libanda ya temple te c'est-à-dire oza considéré oza na église te mais lobi tozalaki na kati ya temple boza libanda ebele mais temple eza polele na bainvité de marque bazali kuna me bino bozoyengayenga libanda lelo tosilisa bamoto nyonso tu na temple soki mpe tosilisi tobimi libanda bato bazo liboso ya résidence ezotala papa. Voilà. Voilà. C'est la sortie du conseil direct du chef spirituel et à charge de l'économie et du développement, Papa André Mbenza Kiagani, ici le 5 août 2026, devant la résidence du chef spirituel. Toute la jeunesse est réunie, les différents mouvements, associations, services, plateformes et groupes, tous les présidents généraux, leurs collaborateurs, les responsables.
Côté du président général de l'UJIKI pour la parade matinale de ces festivités du 4 août 2026. Comme nous l'avions dit, tout a débuté depuis hier, le 4 août 2026. Cette année que nous célébrons les 105 ans de l'existence de l'église Kimbangis. Comme vous le savez, 105 ans, c'est l'année de la reconnaissance de notre Dieu. Sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kialani, Nkamba est reconnu comme ville sainte, l'unique alors du genre en République démocratique du Congo par la plus haute autorité de l'État. Je cite son Excellence, président de la République. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Bajen, oye! Bajen, oye! Bajen, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Muzola kwa seye mwana yetata mwanda velela. Awonsono tufulukidi kwa kiese kadi tumwene. Tuena kintwadi yesedieto tata mfumu ambanza. Kasiswa mukengila Yerusalemi. Tungisadio yeviyengisadio. Tata mfumu ambanza vwendi yetu mukati kwa Yerusalemi. Yandi mpewa tambula kiyekwa tangu sasubu kena kwa sedieto watutela mana beto bana tokuvana kiambote faki Pika tokubike no moko ye mwana
mwana pe tata molimo santo toi si maloba directement et pas wasikidikisa bana bako. Kimbangisme oye. Papa Simu Kimbangiangani oye. Kumeka. Nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Lelo toza na deuxième journée na biso ya fête na biso ya le 4 août. To lelo toza le 5 août. Na molibongisi ya lingomba et deuxième journée to marche joyeuse. Kashwana voilà une organisation. On a été cadeau phare dans le comité. On a deux volets. Les bongo l'obinde continuité. Na 8h30 pour être tout le monde a cadeau phare. Pesabiso liloba oyo. Na yango na milulu oyo yango pe tokokende na yango tokanye tobandi malamu ai na komisi maloba oyo maloba tokokende na yango pe tokozala nango na tina na milulu oyo yemei lobi akopesa biso tokanye Pona lelo tokobanda nanu na message na ye o etali mabondeli pe misala. Mabondeli tobosana te pe naktina na misala ya Yerusalemi. Ezali komona na ete ikateli ezali se koya ezali na ntina. Yemei papa Simu Kimbangiangani alobaki ete na elanga oyo ezali nde to profiter to sala misala nyonso oyo esengeli 1921 tokoyamba bapaya ndenge na ndenge pe tokorepetaka yango ntango mama mwelu malgré oyo kutu bazalaki konyokola ye baye kotuna mituna kokanga ye kosala kasi suka akokota na ndako azu apesa bango pe na bitabe surtout bamindele bitabe yango pe biso toza kolanda na yango nde toza koservir na bapaya soki tosa po likambo tata Nzambe ndenge kozalaka lika pe bilanga na biso ezanga te force biso yango na ntina na botongi. Je crois que semaine ya mois ya 2 août et mon anakete papa asengaki biso na mondimi nyonso tata no mama demande spéciale ya $5 pe à part $5 wana ntinsani oyo etiamaka chaque fin du mois yango papa asengaki biso
mais soki totali malamu na mikolo oyo etikali na biso mois d'août yango kino octobre ngonga eza soki to respecte esengi na ye wana lisengeli na ye bandaka mpasi ekozalaka etinda tata le papa Simoki Mbangu Kiangani tokosenga na papa Seka ya susu sikoyo ndenge nini to kati kuna po tozwa ba injonction nyonso si papa Seka biso programme ndenge papa asalele. Merci. $5 pona kopesa esi baza muke ndenge boyoki ape malamu pamba te toza koluka mapamboli nde papa na ye ete mboli nde papa na ye ete tokoteka tina pona kosepelisa ye nyonso ayebi nini eyaka na nsima so ntango ozolonga na ndako poke na ndako ya nzambe na mokuse message oyo ape ya nzambe na mokuse message oyo ape to transmettre epai na bino na kombo ya tata ya mwana kozonga epai na bino na kombo ya tata ya mwana kozonga. Merci papa. Merci papa. Vagene oye, Vagene oye, Sika tokolo ya papa mfumalo nini tozotielaka maloba na bango po maye oyo totiki bolongola te eza boye po soki tolobi na monoko c'est vrai ke bamisusu te ndenge nini ezalelaka ya papa Dengela ye moko kolo likambo 91 ava antikabiso 91 ava antikabiso kozana biso mboko mayanga te soko na bimi dibanda mukolo maposo na okaki tata wanga na bimi dibanda mukolo maposo na okaki tata wanga lubi ya papa malamu nde tozalaka na feti pamba tele 4 ya solo alukula ndoto ya solo tansi ya pasi pamba te lukula tizali namonaki 51 na lungu na ngai ni musala na midi ku ni musala na midi ku namoni nde mama kasalubi a papa ne ko mone te lokola ta isi lingi ekuka ago yote kene no musala ngamo kona ko bongisa nazalika kana ko kanisa kuna eskimo sinanga ese kotina tokoti tasalika gaboye bikamoni ndezel kuna muka pesa ngambo tete ngamo asisa medicale ye abutangene malam penza azali kuna na ba aide accoucheuse
ga bopesa ga fungula baga kuloka mamela azalaki sikasika naiba mama na ngai wapi azalaki sikasika naiba mama na ngai wapi nafukami na samili kuna na lelite kasi soko na kanisi nani akoboka nasala nini bango mibali balali ale nafungaka elongi natali mama nafukami ntango napesi libondeli bibi namoni afunguli miso abandi kolela tete kolela te esikola tikaki bango baya kokanisana kule ntango batalika kimi pesa kukiti Joseph likamundini onyo kimi pesa kukiti Joseph likamundini onyo dikamunini na bien azali kukufa lisusu te omoni wapi dikamungana lubaki na ye sikasika omba swana sekwe kulubate ya sona beze aya kutala ye tinda ka chauffeur tinda ke aya kutala okumana enye aye Papa Joseph ya jose ye mosinanga nazana moto mweko ko na bembe awa akamatika ka voiture lubi yeso sokona sali ya tesasino muto akufisi yako na jungina yeso sokona sali ya tesasino muto akufisi yako na jungina anda kuna ngai ebe kona nde ibiti ndenge ngana kuluba ndenge na isengo izana ndenge kolela yo lelaki ndenge mawai salaka ndenge kolela yo lelaki ndenge mawai salaka ndenge kamaso lubaki ndenge muke nakei kasi kumba wane mozali makasi ngani papa nazali mwana muke nakulu sala musala ni nazali na mama nazali na bawo basalaka no yelongo mais zali ye moko yeso lubina ngai ndeyo muto za remplacer kamu moko munene peza ngana remplacer yo pamba teta wana kufaka wani mko kuna
Fasi ya papa Mfumabanda ya Kisuzu makasi. Papa Mfumabanda papa ya Lungana. Domoni zote siele. Ona bana domoni ya mbuta wana kuhinge nayo. Kama kasi. Octobre. Mukani kata makana 1997 wana soke omoni ki na biso bambuta tumina bana so bila misato wako yingile na isika nayo ndio mote atuna kama bambuta pasi mo kimbangu Lubini na isika wana bongo inopevo kotaka leka mbongo la kuna 97 na 97 minone but fault ifo along baboyi pe ko baitidia baboyi ko pesa bango ata bakiti ata nini kato sili siko tanga makambo nyonso wana tango ya zwi maloba tananga siko tanga makambo nyonso wana tango ya zwi maloba tanangai makesa matata. Donc papa mosala ya mwana ya tata Reverend Kabembo koko ya kotanga ngo na lingala nga na tangi na français. Chapitre 15 verset 4. Alliance disposition ya lingomba a partir ya makamunyoso disposition ya lingomba a partir ya makamunyoso ane leka ozali koloba ange sezalaka te. Donc ye o yazali mokonzi ya lingomba mikando tolobi to bandiko mikando tolobi to bandiko tanga ya lobi mikando tolobi to bandiko tanga ya lobi. Dieu fait alliance avec Abraham. Mais bien, c'est Eliezer. Mais bien, c'est Eliezer. Yahweh na ngai. Okoki kopesa ngai eloko nini? Pamba te nazali na mwana na lingala. Ndenge tolobi nzambe moto a décidé wana bokonzi wana bomengo nyonso wana oyo nzamba pesi ye mwana oyo ya libumu na yo oyo kobota. Yaki bomengo na ye na Isaac. Verset 29 kotangela biso na lingala. Toi celui qui te bénira. Donc motozi bokonzi pouvoir nini tata nzambe to tata. Donc motozi bokonzi pouvoir nini tata nzambe to tata na ya pesi na ye. Pouvoir nini tata nzambe to tata na ya pesi na ye. Pe kuna na ya pesi na ye. Pe kuna lobi ba peuple mabota bako gumba lobi ba peuple mabota bako gumba melayo. Bako mikitisa liboso no bako gumba melayo mokimbango kiangani. Pwe texte kimbango kiangani. Pwe texte église kimbangeze papa simo kimbango kiangani. Ye mutapona make pa ya papa mfasamela bota ya nzambe. Nyonso wane uti na Abraham. Wana eke Israel. Azwaki mokumba na bande cassette mokumba na bande cassette et 4 banda tango wana nde abandi ko organise batata bango misa baza ko benga ye bundisa lingomba tozo bundisa papa Simon Kimbangu pe tozo bundisa papa Simon Kimbangu kianga na lingomba Kimbangisi mokonza za liko loba kombo ya mokonzi ya lingomba na biso kianga papa Simon Kimbangu kiangani oye papa Simon Kimbangu kiangani oye papa Simon Kimbangu kiangani papa abafete nyonso apese na ba mouvement toyaka po ya maindombe nkambe ezali kaka moko mokonzi azali kaka moko bilo oyo papa asali ezali mpona encadrement na biso
idéologie bazopesa ye kuna ekoti na moto parce que balobaka la foi entend la parole de Jésus bien de Dieu kondime yaka tango moto azoyoka liloba na Nzambe a force koyoka makambo ya mabe ya satana kondima pe ezali kopengwa c'est-à-dire akomi kosalelo azoyoka yango papa azobanga naza papa simage mbango kiangani anga naza mwana ya te ndaka biso poto mona na elongi toyeba na bino pakosa biso merci papa ofinika elongi na elamba na elongi mosola Nzambe ndenge moko pe ndenge toyawa tango kozomba surtout soko wuti musika baba notalo te ya wuti nkamba oyo ya wuti nkamba donc eza ntila monene nkolo pona kozongela likambo oyo tulaki pona papa diange na sali lingomba nkolo Yesu tango azaki na masolo na bayeya ye atunaki bango bino bato bazoloba nini pona ngai moto na moto apesaki na ye bongo ya tuni bongo bino bato bosaka na ngai bolobi nini nga nazali nani moto moko akokopesa yano te kaka Petelo to apesaki yano nkolo Yesu alobi na te yo mpe banda lelo komona ezali Petelo libanga likolo ya libanga na kotonga lingomba na ngai nayebi te soki nkolo Yesu atiki kotonga lingomba bapotre ntango batikalaki balandelaki promesse apesaki bango. Allez dans toutes les nations, faites les gens les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, bon, pesa bango, kibino. Yango na bapotre, balanda ki likamona, nantino na nde, sangwango, yango ekome libiso lelo, nde tokomi la lingo. Soki Etienne akufa kite, ne liloba pe panzala kite. Bapotre tango yeso koyazo, bango basadine, bakene likolo. Expansion ya liloba ya lingomba lingomba ndenge salami ya wana nkolo soki révélation kufa esengeli révélation ezala nkolo na la révélation wana yango nde eza kotambusa lingomba kino aza aussi sa nkolo révélation lingomba. Merci Nkolo. Luc au chapitre 17, verset 37. Matthieu. Luc au chapitre 17, 37. Nankomona tata mwana tata mwana ensemble, kuna bokomona boy. Parce que papa, ce qui rotiki boy. Likabona nzabe bana kuna. Ba collègue ba pesi chemin mais le kamango eutaki kuna eye akamba. Est-ce que possible mon accord l'accord na ezali wapi? Et puis déjà na Ésaïe chapitre lokola tsasila etangoye a longwe Ésaïe chapitre lokola tsasila etangoye a longwe oya de okozwa makambo nyonso tu ebokondi makambo nyonso tu ezali awa nanka yango na bango nyonso tu tous les patriarches bango nyonso tu bazali wapi awa nanka kaka yango na bakisi na mokuse na nkombo tata mwana moloko santo. Merci patata nganga nzambe bosilisi bon tozonga na biso kasi bajene oye tozala bana mayele manso soki tozali kobimisa yango na ntina mosusu te ntango maloba maka na 1981 mingi nani tozalaki te pe ndenge mpe bakoteyaka biso mingi nani tolandi yango te ata tolanda yango kasi répétition fo ezala pamba te bango moko bafrançais babimisa likambo yango ya répétition eza nini? La meilleure chance.
eza boye yango toza kozongisa ntango nyonso po tokolobaka ete mingi tozali kobonga nzela na kozanga koyeba eza boye fo tozongilaka yango kaka po ete toyebaka mpona lelo nasilisi boye tosilisi bokombo tata wa tata molimo sana amen. Bajendoye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo toyebi ke lelo yango tokopesa bakado toza nano na charge mingi lobi pe mosala ya ntsintsani esalamaki pe malamu te nde lelo tolakisa image ya malamu nde yambo totonda maloba ya papa tokopesa programme oyo tokosalela na ndako ya Nzambe kasi lokola biso nyonso tozali nanu sur place awa Nzambe asalaka likambo te soki alaki te eyebani ke biso tobinaka te kasi sécurité baye déjà ko annoncer biso pe ko avertir biso ba jeune biso mingi défilé oyo ya mabina oyo toyebi ya ndeko na biso oyo akenda na ngambo mosusu ebandi komonana à travers biso ba jeune yango wana bapesi biso avertissement oyo ya kotiaka lokolo na ye na mai ye wana nde moto akangamaka na ngando donc soki olingi kozonga na yo malembe ndenge oyelaki tosa pe batela mibeko kobanda mibeko ya lingumba pe mibeko ya bovandeli na nkamba na banza biso tozali bana botosi toyoki pe tokotosa tango papa kosilisa libondeli toyebi ke epai ya Nzambe tokendaka maboko pamba te ya solo lobi tokozonga susu awa na 8h30 mais biso mingi tozali awa lelo lobi tokoya te tila wana basani etiamaka mwa eloko nyonso oyo okoki otie na sani pona lokumu ya Yawe sika tolanda programme oyo tokosalela na ndako ya Nzambe yambo motei akosenga nzembo ya bato banso sima ya nzembo ya bato banso libondeli ya bofungoli sima libondeli ya bofungoli nde akotanga mibeko soit na Exode to na Deutéronome pe mibeko ya lingomba sima nango akosenga banzembo na bakorali bakorali nyonso tokoyemba mbala moko c'est-à-dire bakobandela na korali oyo ya batei toyebi ke 178e promotion basilisaki bazwaki deja babrevet na bango mais 179e promotion ezali deja baoyo bazali kotanga na session spéciale donc tokobanda na batei tikino na faki biso nyonso mbala moko sima ya bakorali nde mabondeli ya bapasi sima mabondeli ya bapasi mabonza sima ya mabonza motei akozwa lisusu biblia na ye akotangela biso nzembo ya bayuda sima ya nzembo ya bayuda akosenga biso totelema mpona libondeli tata na biso azali na likolo pe nzembo ya bosukisi matei na ye pe toleki na bakomunike pe message kuna pe na sekretaria bakomunike oyo etali fete yango nde ekotangama oyo nyonso mosusu etikali tobombi yango nano
lobi tokozala lisusu na carnaval mosusu te tokoya na défilé encore awa heure toyebi yango 8h30 biso nyonso bisika tokouta toye kokutana nde awa na banza biso nyonso tolani sika tobongisa maboko totonda malendisi ya nzambe na biso okombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Voilà, tuwiti kulanda maloba ya tata mokonzi Bule na opesi malago na ye papa André Mbenza Kiangani. Tozali ko rappeler na ba responsable nyonso tu ya IJIKI na tina ya botosi toleka na mesa ya commission to déposer ba $10 reboisement orgamat be bikate lipo na cadeau phare tokende kaka sikoyo ya moto kona topelo tokende kuna soki basambeli biso baso na temple totikala libanda te bajere baso tokota na tempelo soki tobimi libanda bakado ere ya remise ya bakado temps mort ezala te na ngongo tokende directement bakado nyonso emata po to éviter temps mort et ere tokoya na sinsani ndenge totosaki lobi mpo na bimbelekela baye batikalaki na bimbekela pe remise ya bakado quelques minutes seulement topesi mbongo nyonso mbongo epezaka te ezali mbongo ya bana papa batindi ozali nde moto oyo omemi net agence de transfert kobomba mbongo te. Voilà précision tozali kopesa ntango tozokota bato banso tozala na kati ya tempelo kozala libanda ya temple te baresponsable soki tosilisi boleka na mesa. Papa sindika bana bako mosango jeune oye programme oyo papa de la ville alobi pesi lobi biso nyonso na 8h30 tozanga te toyokani biso nyonso tata mokonzi Bule akoyamba bakado phare oyo asengaki biso de tozanga te biso nyonso toyokani oyo ndenge sécurité alobi papa diangenda ndenge atikalaka démarche ya biso bajeune toyebi tochange te modele wana nde yango wana yango tolobaki ete papa Fombanza atali koloba bobakisa te bolongola te toyokani na esika wana tobondela kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tata nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu na lingomba ya yo tata Simon Kimbangu na mokolo na lelo toza na date ya le 5 août l'an 2026 tozali kokanisa kaka mayemale kaka na le 4 août 1951 biso bilenge to bana na yo na kati na lingomba tata Simon Kimbangu na mokolo na lelo tolandi manso na yo moko papa diangenda kontima ndenge opesili biso likambo yango ndenge nini ezalaki na ntango wana na 1951 topesi bino lokumu pamba te bozali kotika biso te bozali kolendisa biso ntango nyonso bilenge oyo bazalaka to bato bazalaka na ntango wana na 1951 biso kaka oyo nde tozali na kati na oyo esi babotama na oyo nani babotamaka te na ntango wana bazalaki nani na likolo biso nyonso oyebaka biso likambo kaka tozali kosenga yango oyo bosalisa biso po ete tozala kaka ya kokangama epai na bino
etangami na kati na Bible. Oyo bakoyina biso Tata Nzambe tikete yo moko Papa Simoki Mbangu olandela bango bazala musika na biso. Oyo pe bamipesi na kombo ya Tata Simoki Mbangu ndenge yo moko Papa diagenda lobeli yango tikete bozala kana biso tango nyonso botika ka biso te toyebete tozabatu na masumu kasi bino kaka ndende bokolimisa biso na masumu na biso tikete bobatela biso tikete maye oyo tozwi awa ekota na mitema na biso tosalela yango kanisa mwana na yo moko moko na mpasi oyo toza na yango ezala na banzoto ezala na misala ezala na mabota ezala na mabala bino nde bokosalisa biso botala mabunga na biso te tikete tango nyonso ndenge bozali kokanisa na biso baza koteya biso mateyi wana toyokango na matoyi efanda na mitema mpe tokoka kosalela yango mokolo mobimba na lelo banda oyo biso tozali awa na baza na mokili mobimba toza kolanda biso tikete kini ayo ezala nkombo Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Amen. Twende mikambo te. Ba protocole basani mosusu etambola lokola tozali mingi basani mosusu etambola. Alors, ba jeune bozala pene ya faki po bokoyemba na kati ya tebelo lelo. Ba jeune bayembaka na ba mouvement nyonso koreki jeteki les différents mouvements donc bozala pene po bokoyemba na chorale ya Ijiki na kati ya tebelo. Nde to rappeler ba responsable nyonso. Tokende na mesa ya comptabilité topesa ba $10 ya misala reboisement bikateli bokende noki na mesa ya comptabilité ngonga yango ebomatisaka bakado toboyi temps mort tokozala bakado eleki na lombango pas de temps mort tosilisi bapesaki bimbelekela te topesi nde tokokoma sikoyo na ngonga ya animation na mbongo ya mike mike lobby suite et fin donc tosa eza koloba mawa ekozala malamu mingi toyoki mpo na lobby na 8h makambo Voilà.
batata pe bamama touti kolanda bongo lolenge kani marche joyeuse ya mokolo malelo ndenge euti koleka tolandi bongo maloba ya tata conseiller ya tata mokonzi wa bule papa André Mbenza Kiangani touti pe bongo koyoka basekre ya makasi oyo tata Diangenda Kuntima awuti koloba na biso na parole na ye pe touti kolanda bongo ba intervention ya ba papa pasteur ndenge touti kolandela mama na likambu to bomba pe to salela na mokolo ya suka tokoka bongo ko bikisama tokokota bongo na kati ya ndako ya Nzambe po ete tosilisa ba programme oyo etikali na biso soki bolandaki biso na bokebi na sima ya kamera tozwamaki bongo onisungi ya papa Patience na papa Patrick Mokani na réalisation papa Exaucé pe papa Eden na elobeli wa bino ndeko papa Redi Lumanisamo nde totombeli bino bolandi malamu na programme oyo etikali. Joseph Ngenda Kuntima, le jeune appelé à l'accompagner dans sa mission évangélique. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les brèves du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani en marge des festivités dédiées à la jeunesse kimbangiste. Aux alentours des 11h, la série d'activités de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani s'est ouverte par une audience accordée à la ministre nationale de la jeunesse et de l'éveil patriotique, Madame Grace Emi Coutinho, qui foulait pour la première fois les sols sacrés de la ville sainte. La ministre était accompagnée d'une importante délégation de la jeunesse congolaise, parmi laquelle figuraient les présidents du Conseil national de la jeunesse congolaise, M. Claude Mbouyi, ainsi que plusieurs personnalités de son cabinet. Pour suivre son agenda, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis a également reçu le vice-gouverneur de la province d'Imaïndombe, M. Trésor Fouro-Koké. Présente à cette célébration, la colonelle Nénette Mukembe a elle aussi échangé avec la plus haute autorité religieuse de l'église kimbangiste. Toujours dans le cadre de ces activités, le chef spirituel s'est entretenu avec le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, avant de recevoir la délégation de l'ONG Amis du Congo. Il convient de noter que cette journée internationale de la jeunesse kimbangiste a été particulièrement riche en activités du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste et sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani dans sa résidence officielle. C'était l'épreuve du chef spirituel. Messieurs, dames, merci de votre fidélité. Bonne fête à toute la jeunesse kimbangiste à travers le monde.